lelo ba Rwandais Congolais nyonso ayebi ke bazana ba instance nyonso ya Congo bazana ba poste clé minene na Congo peuple congolais zali ko nyoko me mbongo ya Congo e ko bokola ba Rwandais na kati ya Rwanda yango tolobi ke mokolo lobi ne mokolo lobi biso nyonso tokobima lobi kokuta na ropo wuleri est-ce que ni rassemblement ya ba Congolais ko sale mapoto ke leti na ndako ya ambassadeur wana koyebisa ke papa ozana autorisation te kofika tata mokonzi soki e ambassadeur wana keite c'est que tu le monde a kopesa ba Rwandais mutu makasi na kati ya Congo to ko accepter ngote lobi po ambassadeur wana akanga bisaka na ye azonga na Rwanda Diongo azé le côté Franck Diongo parti na ye eza parti à papa et maman et les enfants. Vous prenez les législatifs, vous remettez encore à Kabila. L'exécutif, vous retournez à Kabila. Qui avait nommé Jean-Michel Sam à la tête de la GECAMINE? N'est-ce pas Kabila? Est-ce que c'était Moïse? C'était Félix? Ezali non-événement. Qu'on nommé Premier ministre wana elaksika kake libala ya bosembo ya Kabila na Chilombo eza ko continuer. Ce n'est pas le temps de faire un sommeil de somnifère. C'est le temps d'être éveillé, réveillé, rester constant, puisque c'est le moment de grandes actions pour renverser la pyramide du diable qui nous a imposé dans ce pays. Vendredi ekozala putule ko matamakale ko tikala. Biso baso tokolungo awa tina ambassade Rwanda. Tokoyebisa ndeko karea que le Congo ne lui appartient pas. Le Congo c'est notre pays à nous. Vendredi tolobi boye ekozala départ ya ndeko Vincent Garika. Chilombo aza bosoto, mboka pe koza bosoto, gouvernement pe koza bosoto. Chialobi tokosala ngo ezali marche ngo ya kafu kafu. Pourquoi te benya ngo kafu kafu? Toza na problème très sérieux na kati ya Congo awa. Puisque Aigle, le président Eli Martin Fayulu m'a dit du monde mboka. Peuple congolais faut qu'il y a 100%, mais tout le monde a dit tricage. Tout baba gui au Kabila, c'est là qui peut nommer M. Chilombo. Le loba Rwandais, Congolais, nyonso ayebi ke bazana ba instance nyonso ya Congo. Bazana ba poste clé minene na Congo. Peuple congolais zali ko nyoko me mbongo ya Congo et ko bokola ba Rwandais na kati ya Rwanda. Mwana mboka le président Eli Martin Fayulu alobaki clair. Kagame mutaka ko dirige ko le Congo. Et ça vrai. Et ma preuve ezali. Mais ambassadeur à Rwanda a kolobaki ono biloko président Fayulu alobi azana problème ya mutu et senga docteur a consulté. Est-ce que Congolais peut masoka na kati ya Rwanda? État qui ambassadeur a koki ko critiquer un politicien rwandais na kati ya Rwanda. Yango tolobi toko tolérer makambo te. Lobi toko zala na nzela il faut ambassadeur wana akangami wana iwana. Azonga na mboka na bango. C'est ça cause ya marche ya lobi pe ko senga to bima massivement. Marche ya lobi ezali pona bengana. Poko bengana ambassadeur ya Rwanda abima ne kolo Congo ba iko sakana bana mboka. Ba ko mona Congolais loko ndiga loko pamba. Ndeto ko accepter yango te. Il faut to bima massivement biso nyonso. Et tant que ça le bonga ko na raison te pour président Eli abi ke muta ko non papa. Mon paya nyonso tout d'abord. Avant na la question na yo. Tango ke ina mboka ya batu. Yaba ki fils du pays tout d'abord à 60% à raison. Donc yo mon paya va repasser au 40. Mais comment si ko biso na Congo à ta président élu alobaki bien ou aloba bien te Rwanda koki kokota likambo ya ba Congolais te ko biso moko bana mboka to swana balobi le linge sale l'enfant famille soki to discuter na Félix lobi to ko sola bota ba Congolais mais le Rwandais okokota makambo na biso pona nini soki et ambassadeur wana keite c'est que tout le monde a kopesa ba Rwandais mutu makasi na kati ya Congo to ko accepter ngote lobi po ambassadeur wana akanga bisaka na ye azonga na Rwanda. Message na ko lancer na population congolais ndeko to bengi bino to kuta na lobi na point Willery to ko sanga na 8h
destination na biso ti na kati ya bureau ya ambassadeur ya Rwanda na ambassade na ye mpona koloba na ye akanga bisaka nasengi na peuple nyonso papa mama mwana koko ndeko boya ebele oyo aza na susi ya mboka na ye mpo ezwa bosomi na yango kozanga te boya ebele tokosala non likambo wana etali eside te etali lamuka te eza likambo ya bakongolais nyonso puisque le président Eli Martin Fayulu azalaki voté massivement par le peuple congolais sikoyo yo na ntifidi moko boye okoki kominimize mutu oyo peuple congolais apesaki pouvoir te seke eza likambo ya lamuka te eside te ya peuple nyonso tobima na nzela contre ntifidi wana nalingi nalobela yo boye mpe nayebisa peuple congolais boye eyeke mokolo ya lobi eza mokolo ya mitano ya poso oyo tobengi vendredi eza mokolo oyo biso bacongolais en particulier oyo tozala na kati ya province ya ville ya Kinshasa tolobi ke trop c'est trop trop c'est trop na moto oyo aza représentant légal ya Kagame na mboka na biso oyo babenge soki ambassadeur ya Rwanda moto wana akomi na bakse moko ya makasi oyo koleka na biso moko bakolo mboka yango tolobi boye tolobi eke trop c'est trop lokola ye azwaki ndingisa kouta na mokonzi na ye Kagame eke aya kofingela biso mokonzi ya mboka tata mokonzi Martin Fayulu Madidi oyo aza le véritable président élu oyo biso peuple congolais toponaka ye à 90%. Yo moto lokola ya représenté ya Kagame oyo akofingela biso tata mokonzi yango tolobi eke mokolo alobi nde mokolo alobi biso nyonso tokobima lobi kokuta na ropo wuleri eske kaka ni rassemblement ya bakongolais ekosalema mpo tokende ti na ndako ya ambassadeur wana koyebisa eke papa oza na autorisation te ya kofinga tata mokonzi na nkombo ya Martin Fayulu Madidi oyo biso bakongolais toponaka ye toyebi ke no oyo bato bakobenga ye soi-disant président ya république elilingi ya pamba wana mese Tshilombo aza motiami ya Kabila Hippolyte moto atia ye wana mais tolobi eke lokola Kabila Hippolyte atia mokonzi na ye wana oyo na nkombo ya mese Félix Tshilombo biso bakongolais toyebaka ye te toyebi ke le véritable président yani Martin Fayulu tokopesa accès te na mouta moko boye ye aza mouta auti libanda ya mboka ye na mboka na biso okoma na accès kofinga congolais na kati ya mboka na ye c'est trop c'est trop tokopesa accès wana te na ye eke afinga biso tala mokonzi kaka boye yango journée alobi mokolo ya mitano eza mokolo oyo putuluma makala matikala mpo tokende na ndako ya mokonzi ya ambassadeur ya Rwanda wana koyebisa eke tata totiki lo mikolo mibale na kati ya mboka na biso okamata bisaka na yo okezonga na mboka na yo parce que oza na monopole wana te kofinga biso tata mokonzi vraiment napesi merci ya bakongolais nyonso bakonzi alobi wana toponi tribu te toponi ekolo te tobengi tribu nyonso parce que nde bafingi Martin Fayulu lobi yebaki lobi ezali koya bakofinga mpe Adolphe Muzitu yango mpo kekoma te toarrete déjà hémorragie wana toarrete yango lobi tobengi bakongolais nyonso oza mwana ntango mwana lukunga mwana funa mwana mwamba tokutana na rope wuleri na 8h parce que heure à départ eza 9h biso na 8h 7h toza déjà wana oza prêt ntango siffle beti pra tokamati nzela kokenda ndako ya ambassadeur ya Rwanda vraiment congolais tu nyonso tokutana lobi merci beaucoup tata journaliste. Voilà, camarades de journalistes, c'est vraiment déplorable. Comme le président Eli Martin Fayulu venait de répéter qu'une marionnette restera toujours une marionnette. Nous avons toujours décrié qu'il joue à la mafiose. C'est un conglomérat de malfaiteurs, de voleurs, des escrocs qui n'amèneront la destinée de ce peuple nulle part. Nous avions dit, même lorsqu'il a nommé Ilukamba à la tête du gouvernement, qu'est-ce que nous avons dit? Cet homme a laissé des arriérés dans la compagnie de chemin de fer, des arriérés de 11 mois, de 18 mois impayés. Il ne va rien foutre. Vous le mettez à la tête du gouvernement, il ne va rien foutre. Félix ne nous a pas écoutés. Et en arrivant à la sommité du pouvoir, nous on savait qu'il est le fils du pays, il va défendre la cause du peuple. Hélas, aujourd'hui il continue de trahir. Il va encore prendre les laboratoires du gouvernement ou les laboratoires qui est appelé le Parlement, le pouvoir législatif. Il va retourner cela à Kabila.
l'exécutif, il va encore donner à un disciple de Kabila. Et vous vous attendez à quel résultat? Quel résultat va se produire? Vous prenez les législatifs, vous remettez encore à Kabila. L'exécutif, vous retournez à Kabila. Qui avait nommé Jean-Michel Sam à la tête de la GECAMIN? N'est-ce pas Kabila? Est-ce que c'était Moïse? C'était Félix? C'était garçon de course de Kabila de longtemps. Mais quand il va encore lui donner la tête de l'exécutif congolais, quel résultat vous vous attendez à recevoir en retour? Mais c'est de nos prérogatives, nous, en tant que le peuple congolais, la Mouka, nous sommes derrière Martin Fayulu pour les soutenir, aller de l'avant jusqu'à voir poindre la prophétie de Lumumba qu'il avait dite, l'avenir du Congo est radieux, ça dépendra de la prise de conscience de son peuple. L'ère est fâcheuse, l'ère est fâcheuse, l'ère est grave, nous allons continuer de résister à toutes ces forces, à toutes les formes, jusqu'à renverser la pyramide du diable. Nous allons renverser la pyramide du diable, nous allons récupérer les Pérou pour redonner au peuple congolais sa destinée meilleure qui lui a été donnée par l'éternel Dieu. Nous n'allons pas reculer. C'est de nos prérogatives en tant que peuple congolais de dénoncer tout haut, tous les habits du pouvoir. Ils sont là pour détourner, voler, pour escroquer. Il n'y a plus une bonne gestion dans les chefs de ceux qui dirigent la RDC. Nous n'allons pas continuer de rester silencieux pendant que nous continuons d'enregistrer de médiocrité en médiocrité. Le fiasco, il n'y a rien qui se produit. Le peuple est en train de croupir dans la misère. Le dimanche passé, la Croix-Rouge a enterré des centaines de corps morts dont les propriétaires manquent le fisc pour leur enterrement. Vous vous imaginez la gravité de l'ampleur de la situation sociale de notre pays. Des milliers de corps morts. Les propriétaires sont incapables d'enterrer leurs morts. Le dimanche qui vient de passer. Vous en êtes témoin, vous êtes un journaliste. Et comment on peut tolérer des bêtises comme ça? Un groupe d'individus qui font la pyramide du diable, qui doivent dominer sur la majeure partie des millions de 80 millions d'habitants, un petit groupe, une minorité, qui doivent assiéger le pays et puis nous soumettre, nous imposer un système de Kalachnikov, de dictat, que Kabila en est l'auteur, et Félix qui reste toujours son garçon de course et son commissionnaire pour malmener les Congolais. Nous n'allons pas accepter. Et avec les similacres gouvernements, même la Cour constitutionnelle, qui est le meneur de l'escroquerie politique dans ce pays, depuis le temps de Benoît Luamba, les élections de 2006, la personne que le peuple avait désignée, il n'a pas reçu l'impérium. En 2011, le peuple va donner leur voix à l'homme Tshisekedi Wamulumba. Ils vont encore détourner la destinée du peuple. Nous arrivons en 2018. La situation continue de se répéter, de rebondir du répétitif au répétitoire. Et aujourd'hui, ils veulent encore continuer de jouer au glissement comme le fainéant Malumalu en avait parlé autrefois. Cette fois-ci, la Mouka ne va en aucun cas céder, même à moindre minute, la Mouka ne va pas céder. Nous allons les résister jusqu'à la dernière goutte de sang. S'ils vont massacrer, ils vont continuer de massacrer, mais le peuple restera toujours victorieux. Nous n'allons pas céder. Pardon? Mot de la fin, Congolais, restez éveillés. Ce n'est pas le temps de prendre du somnifère. Ce n'est pas le temps de faire un sommeil de somnifère. C'est le temps d'être éveillé, réveillé, rester constant, puisque c'est le moment de grandes actions pour renverser la pyramide du diable qui nous a imposé dans ce pays. ezali non événement konome premier ministre wana elakisi kaka ke libala ya bosembo ya Kabila na Chilombo eza kokontinue dans le sens boyebi malamu histoire ya premier ministre na banome bakamati ye na chambre ya Kabila baye kotia ye na kati ya mboka. C'est un bon élève ya Kabila. Il a travaillé avec Kabila pendant longtemps, très bien. Azala ministre sport, nana nomai Kabila. Batien na Jekami, nana nommé Kabila. Vous savez, pour gérer Jekamine, pour nommer, il faut faire la confiance de ces chefs-là aux nommés.
mais lelo boye bakokosa bato balobaka no te moto wana aza moto ya Moïse Katumbi Tshapa ya wapi Kabila alanda Moïse mbango awa alanda Moïse mbango awa Kabila alobi kene libanda ya mboka kene libanda ya mboka ke Moïse alongo na kati ya mboka Kabila tikali awa abandi konome na bato na ngonga nini Kabila anoma moto ya Moïse atie wana ensemble ebotami na nini parti politique ensemble ebotami na car récemment aza moto ya G7 moto nini Mike Mukeba ye moko répondre bango lobi alobi ke non moto wana aza moto ensemble tête aza moto ya G7 il faut comprendre makambo susu aventure eza makasi Kabila na Chilombo bazali ko continuer libana na bango bazoko signer ko kosa peuple congolais yango mon président Eli Martin Fayulu baki très bien alobi ezali libala bosembo ezali libala oyo epesi zemi ya mibale yango tokomona donc premier ministre wana non événement parce que devant lui il a une grande mission aux premier ministre ba grève hein ekola so ezongi ba seigneur so bafuti bango te grève à liboso exercice à liboso en zoya ngwana vraiment tout le monde en boca pour la Hollandais c'est que peuple congolais que va qui pour la secte message pour marcher pour la classe de communauté alors t'attends mon condamné à rejoindre la classe les 22 pour la vie no bolobini est-ce que marche wana et kozala ka kozala IDPS faut comprendre que c'est le président Eli Martin Fayulu qui doit diriger moni yo moko lobi très bien to pesi ordre so qui classe les unités marche bayoki basaleli yango balobi que lundi marche saison et classe saison maintenant babi lundi classe saison le vende biso pe totiki maboko tokangi te tokotala ordre topesaki soki bakotosa soki batosi yango te tokamati ba uniforme na basaki na biso tia na mokongo na balabala pona kolakisa Chilombo okoki kobanga kofuta banseignant te ofandisa bana biso na ndako tango gratuité ezalaka te anokotangisa mwana ete tango gratuité ezalaka te anokotangisa mwana ete epuis gratuité yango yamonaka yango wapi po biso ofuta na biso mbongo kaka gratuité yango yamonaka wapi para wana seki azali parent comparable na Chilombo oyo azokata classe azoboya bana batanga classe po abomba na nsima ya coronavirus ye mpe para wana irresponsabilité na ye akobombana na nsima ya gratuité de l'enseignement c'est-à-dire baza ndenge mona Chilombo Franck Diongo apesi batete la soni Lumumba soki alamuki vivant boya koseka Franck Diongo toyebaki batete la bazaki bato basombamaka na mbongo te toyebaki batete la bato bazoko défendre Lumumba tombola kombo ya batete la mais tomoni Franck Diongo awa boloko essuye na moto bafimbo azwa na ntango ya Kabila batonga bacuba na nzoto ebebisi ye mutu si moi j'étais Franck Diongo nalingai nakende après boloko 5 ans nakevanda na ndako nazwa ta mwa repos na CNPP batraite nga mutu ezonga na normal mais lokola ya uti na mpiaka asu na mbongo te ya koorganize MLP Franck Diongo abimi na nzela abandi kosala kija lelo po ete bayokele mawa apesa ta poste ministériel azosenga poste ministériel Franck Diongo aza eloko te Franck Diongo parti na ye eza parti ya papa et maman et les enfants Franck Diongo aza na mutu na nsima na ye te Franck Diongo yo oboyaka élection ya organisée par Kabila ondima kutokende nango boloko comment okomi kondima siko résultat ya élection wana olobaki élection eza élection moyibi ekoleka la fausseté ntina kokende eza te olongola bakandidature ya baniko mayengele oboya bato no bakende na kati ya élection wana siko lelo okomi kosoutenir résultat ya élection wana liboma to liboma te c'est que dit tokopona ke piaki ebeti yo makasi Franck Diongo yo operdre sens longola elle wana ya parti na yo comment MP majorité présidentielle tika longola elle wana ya Lumumbiste longola yango na parti na yo parce que Lumumba soka la muki Lumumba soutenant jamais impérialiste Lumumba jamais ta mokolo moko te asangana na impérialiste Franck Diongo ngai na yo to finga ba Rwandais mais Chilombo ba parrainé pa ba Rwandais okomona ngo mais lelo komi su bo frère ba Rwandais donc yo komi ko cajoler ba Rwandais soko tiete meto bana kotangelo bango bazana kati na bino wana bazana kati ya gouvernement Chilombo mende wana Franck Diongo finga ye meto ki mende akozwa poste bakozwa poste donc ko travailler na bato boya se ko bomisa no bato bana bato pamba na nzela se ko bomisa bana bato pamba na nzela Franck Diongo makila ya peuple congolais oyo bobenga na nzela pona kotelemela Kabila na ba Rwandais ekokita likolo mutu na yo ekokita yo nde fo kende CNPP ponde outi boloko babeti yo makasi
batumbe bato nyoko lot photo tia makila wana c'est que makila bimona cerveau trop kende no ba traiter malamu po oyo koloba politique malamu namoni ke mutu noza obeba. Oui, mwana mboka pona nomination ya mutu o babengi premier ministre toseki bango ndenge nini ndeko Chilombo akosala makambo na sentiment tolobaki na bango boye mutu nyonso oyo asali na Kabila mutu nyonso oyo asali na gouvernement Kabila ali moyibi. Chilombo ye moko alobaka na ye j'étais bloqué par les gens de Kabila. Lelo to komona Sama Lokonde ba konomé lokola tête ya gouvernement mais to seki bango tolobi na bango rien n'a changé na kati ya mboka. Comment ça fait-il ndeko oyo alaki ministre ya jeunesse sport et loisir na tango Kabila na gouvernement Matata Ponyo ba o ba yibi misola peuple congolais. Kabila longoli ye wana a commissaire directeur ya Jekamine oyo kufi lelo na kati ya mboka Congo. Mais lelo ndeko Chilombo a konomé premier ministre. Tomoni ke eloko moko changer te. Et puis toyebi ke non ndeko Chilombo abangi Ngoyi Mulunda. Parce que Ngoyi Mulunda lobaki ke soki bomeki kopesa katanga position te. Biso bayi katange toko kabola katanga katikati. Na comprendre que oui, ndeko Tshisekedi a nommé ndeko Sama Lokonde lokola premier ministre. Ba kokoza ke mutu ali mutu akatumbi. Eza lokuta monene. Ndeko Sama Lokonde ali kabiliste ya lelo na lobby. Ndeko Sama Lokonde na place wana Jekamine bisika remplacer Yuma mutu achake zaki Kabila. Mwana mboka. Bino bako kosa banani. Toye baki bien na tango arenda Kabila zaki konome ba ministre bato basala parti na ye. Ndenge nini Sama Lokonde azaki mutu akatumbi. Na tango wana Katumbi azaki gouverneur. Ake konome mutu ministre ya jeunesse sport et loisir. Lokuta. Sama Lokonde azaki mutu Kabila, Sama Lokonde atikala mutu Kabila, Sama Lokonde jusqu'au moment où nous vous parlons aza mutu Kabila. Yami Balé. Premier ministre selon état le liamboka fo azala mutu moko azana expérience ya politique. Ndeko Sama ali mutu moko asali chimie industrielle. Ba chimiste parce que moi j'ai fait la chimie. Ba chimiste baza bato oyo basalaka ba bombe, basalaka ba gaz lacrymogène, basalaka ba arme, basalaka biloko ya bongo. Yo akonomele biso mutu abongo po abanda kosala biso ba bombe po asala peuple ba arme po asala peuple ba gaz lacrymogène to comprendre que ba na système de rébellion bino bwa kosala eloko po bosunga peuple bwa kobenga batu oyo basalaka ba solution pona kosala minduki pona kobome minduki wana bakobomela nani awa lelo na moma ona koloba na yo babengi nga na Kisangani babenga na tongo na Kisangani en pleine manifestation bakoloba nga milito biso na Kisangani toza na samba bako massacrer peuple na Kisangani ndenge ko sakana te mwana mboka nini oyo bako sala makambo sika me batu bako kufwa na comprendre ka Tshisekedi de koti mai uta mukolo Kabila no mai ekola lokola président ya Congo en pleine manifestation mokonzi kwa malade ndeke biso banso tomona yango premier président otomoni na monde entier na pleine manifestation oyo bengisi ba président nyonso monde oyo bengisi batu nyonso mokonzi kwa malade ndeke ya liboso sa Chilombo awa lelo aye konome premier ministre kaka na mboka wana ba nome premier ministre batu bako kufa tala je basali François Beya oyo azali conseiller ndeko Chilombo mukolo ya le 14 ya fête ya Saint-Valentin asala deux voyages à Rwanda. Après avoir koboma batu na kata Lubumbashi bakosi keno ba FARDC babomi ba mai nzoka ndelo kuta mai abomi soda congolais mai abomi plus de 30 personnes. J'ai fait na makamona nyoso na landele yango et puis j'ai des preuves ici. Mais tolo toki gouvernement na bango bakoloba keno ba FARDC babomi ba mai lokuta ba FARDC ne bakufaki tango bitumbe bundami Denise Makero soki Makerero alungwe awa akei kobina mutu ashina kati ya Rwanda bakobina elongo na mwasi ya Kagame tango Martin Fayulu président élu alobaki na bango azali marionnette bango bachaki tembe tango président élu alobaki na bango aza placebo bango bachaki tembe lelo tomoni ki marionnette tango a live wana pena bisika ozi makambuti
nalobi na yo boye biso banso tolobaki na bango on ne touche pas le président de la République. Ceux qui ont touché Fayoulou ont touché peuple. Ceux qui ont touché peuple ont touché Martin Fayoulou. Mukolo ya vendredi na sengi na i Congolais nyonso. Congo mani nyonso bisika ozali. Yeba bien ke bitumbeba e bandi. Vendredi e kozala putule ko matamakale ko tikala. Biso banso tokolungo awa tina ambassade à Rwanda. Toko yabisa ndeko kare que le Congo ne lui appartient pas. Le Congo c'est notre pays à nous. Vendredi tolobi boye et kozala départ ya ndeko Vincent Garega. To comprendre que ba Congolais belelo ba changer ba identité ba komi ba Rwandais. Mutu lokola aveugle ya Frank Diongo. Ngai na mwana mobali oyo. To beta Frank Diongo na aéroport anjili. Ndeko na kosi? Okosida. Akima abata makutu na kati aéroport ti to yamba président na ndenga zonga. Mais lelo lokola ba betakiye na prison Makala nde pesiye vertige abimi akomi ko soutenir ndeti un cadre lokola Frank Diongo ko soutenir Félix na politique nini okoki ko sala na mais jamais okoki ko soutenir et ça là jamais yo za cadre munene koleka Félix atangeli politique wapi to beta Frank Diongo na aéroport ya njili na mwana mobali oyo pona biloba loba Frank Diongo c'est un aveugle. Vous savez misu eza premier organe ya corps. Ceux qui misu ekufisa ke ntoto bobeza eza kosani eza kokufa. To comprendre que lokola misu ekufa ntoto bobeza nini ekufa. Akoyeba te. Frank Diongo akoma na makola Martin Fayoulou. Frank Diongo biso to mona ndenge Kabila nyokoliye awa. Biso to moni ndenge Kabila sambusiye awa. Mutu asunga ye ezali maître Niko Mayengele oyo Martin Fayoulou akotambusa na nzela. Lelo Frank Diongo azuma loba po aluka posta ministère na union ya salité. Mwana mboka ngai ndenge na zabo soki na zabo soto ndako nanga pe ko zabo soto. Chilombo aza bosoto mboka pe ko zabo soto, gouvernement pe ko zabo bosoto. Bosoto ali ndenge nini? Makambu nyosa ko sala ya kobeba. Biloko nyosa ko senge ko simba te. Maloba nyosa ko loba na peuple ko saboter ngo. Eye ko lakisa ke non wana eza illégitimité. Et l'autre eza ko bomamboka na biso eza illégitimité. Pona ko luka légitimité, ba lukango na façon ya ko lukango te. Soki ba bengi président de la République et que peuple a koto sayote, ba sala kanini. Ba zongi saka peuple na va électoral po ba yeba yo bimaki na va nini. Soki Chilombo abimaka na nzela peuple a koto saye. Mais le ko la peuple a koto sayete, c'est parce que ba vota ki était. Akoluka kosala glissement ya buzoba mais c'est Tshisekedi soki oluki glissement okoboma momo ya biso tolobi na yo okoniata okotambola likolo bibemba peuple ozwa ba Rwandais okomisa bango ba Congolais. Merci beaucoup.